Swanga, 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 swanga bien, swanga, 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 swanga bien, swanga, 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 swanga bien, swanga, swanga, swanga. Zwanga bien, votre émission de Naïf Saramino Masola Kati, en direct de favelas de Muchachalados, souriante de caliente, kumeda de l'art de balobi sauce à la poulanganda, chaud dedans, chaud dehors, chaud partout. Hein? Tant le bar chaud partout, il y a chaud partout. Lelo balobi le 10 avril, donc minuit 10. Didier Mayabou Botami. Ndenge Toyoki. Didier Mayabou minuit 10. Le 10 avril. A Botami menane nini. Toyebite men. Yango masolo oyo. Tozana ngo lelo awa. Balobi lelo eza anniversaire ya Didier Mayabou. L'homme de K.O. Muto ya beta ba K.O. na masolo yo ji ya mamoto balobi. Yango na ninga mingi tabanda na boro yo. Boro Ranger Smith El Mundo. Boro yo. Borongo na ndeni borongo ngo Bwakambeli tobunda na maboko bitumba ba samurai esenginde ba ya mamoto tala Didier Mayabou azoki na mbanga ye abuka ni liso babi masolo ya ba samurai esengi bayoji ya mamoto Didier Mayabou l'homme de 3 KO. Rythme Mayabou yomo ya na Rythme Mayabou ye azara rit zalu makoma ne Rythme Mayabou o Didier Mayabou ne sait que mais oui que faut ça no chance. Ah bon? On a évité te kimbanzi pena Didier fungola na kimbanzi. Ah bon papa? Oyo kanganga na Château Rouge ko boule kakayo e Didier Mayabou kimbanzi zoya. Non, il est là, on m'a bien. Na comprendre ko obi ke kimbanzi pena na bi. Kimbanzi ça veut dire quoi bani? Obi kimbanzi te. Bana mai ba ebi bana kin bana partout dans le monde ba ebi kimbanzi tant obeta match ba poto ah ya nzeta mbila lati ya singali puta ba mer. OK. Siko kimbanzi ezali ti bar poto po bambanda baleka te. Siko Didier Mayabou fungola na kimbanzi akanga na kimbanzi tokanga ba joueur adverse mono Didier Mayabou. Ah bon? Oh, Rythme Mayabou. Rythme Mayabou. To c'est Ranger Smith. La négrite à Mondelendel. Rochelle Boya, moi qui mbandi. Oga Chacho Pipo de Madrid, moi qui mbandi. Donc pour na arrêter babi. Mais si vous comprenez que mbandi on vient de sala, y en a pas qui chafoué. Merci. Mais Nadia mère. Oui. Na moni ba playboy baé, batu baé, damage, mambo belé. Non moi qui bobé le mot boga système n'englo bena papa os et ça non ga filmo mais ce que filmo idée ou ta wapi idée pourquoi betiga moi filmo et ça ni le expliquer na micro au Carabanca Rythme Mayabou Carabanca soyez bien aussi bien non moni ga ba pembe comprendre de te maman Kofi le bagi en mère soukara na balcon aya matsabempo France kozo emingite po Hollande aya matsabempo zales na bien boule yani les anniversaires à Didier Mayabou 3 fois KO ndio bikaka 3 fois yo bongo suko obi ke whisky sombe okinde ba boka muninga bongo no bien to ko Didier Mayabou nani Didier Mayabou 3 fois KO oboisa mokili nao okili banga mera Didier Mayabou okili banga mera bo expliquer na mo mbozande lelo le jour anniversaire Didier Mayabou bikaka ayebikuté loté hein rien ayebika kenga ki fête mo ba matete ponga mwana oni mwana oni britannique kota ba Fabregas mwana oni matete bino na bo yo sous maestro t'es rien yo maestro te oui yo ga Rythme Mayabou mère à palais mais vous avez maître na palette maîtresse rien pas Didier na chana c'est alara tenanenga papa zo mona te on chana c'est songa bao on chana c'est on sentira donc yena bino mo différence l'accent sous borongo do chana c'est qui m'a été tiré dans l'Afrique qui m'a été en Afrique elle est là le Didier Mayabou
déjà surprise na habité Papa Rose quoi et banda masolo ya DJ Mayabou à 3 fois KO. Pour un journal Paris quand journaliste avec Papa Rose. Basé belé. On a yebi da Papa Rose. La saluer binotu. On a yebi Karabank. On a yebi da Papa Rose. Na ndenge ya Karabank. Rit Mayabou ye azoloba. Malita, on est à rythme, il y a Karabank, ami de France. DJ Mayabou, on a bien sûr Chitel Pito, Bibiche Kamba, Papa Rose, Vivo Mangoï, Chanette Itafa, Mamie Malita, Bikaka pour l'anniversaire de DJ Mayabou. Abotama minute 10 hein. Azoya kalaté. Minute 10, siko yemo. Azoya kalaté. Quand même le bouchon. Azoya kalaté. Yakuta ebite kenga na zao. Abika kemer. Point nous prenez comme ça les surprises moi boy. Idée il oni. Ils ont renforcer moi love. Et ça va façon il y a autre moi qui rit zalu na yo moi qui Mayabou wana siko. Ingrédients on explique non pour parce qu'ils ont mérité. Ah, bien fait les Québécois, on peut se nier. Pour expliquer un peu tout à l'heure, attends, sur le big, non? Au citron Mikolo, tellement belle. Les Oya. Parce que père a compris, n'était palpite, Ritinini, à quoi il y a un lobela? Ritinini. Comme il faut. France Télécom au coma. Bazo bien autre maman, problème ni. La cosito tellement bika surprise, ba tu n'as adresse. Eza wapi citron. Na citron. En tout cas, moi fona la tata jeune. On sait jeune. Faut la jeune, on sait pardon parce qu'il y a citron. Parce que téléphone est son pas. Il y a mon nom les concernés, c'est un pardon. DJ Mayabou. Ayoka. Et puis place aux ala papa la ngai. Olimbi c'est na téléphone les kai nanda quoi. Pour le téléphone. Na ça le quoi na kosa muke mais yo bikanga kosa tena ba vérité c'est bien même c'est blessé mais ça la moi bien. Et là qui pour anniversaire na yo na moi qui le ko peso ti papa. Et on a payé le côté kata na bilili otala ta Papa Rose na bilili otala ta anniversaire na bilili. Si on a bien un peu de parfum et par le style. Nous nous montrons il y a mon temps boutique n'a pas allé. Mais au bikara bilili boyko qui peut téléphone au fond le temps anniversaire. It Mayabou Karabank ou DJ Mayabou. Au boy ça mon kill now. Coupé. André de En direct de Favelas non. En tout cas, balobi surprise ya masolo ya lelo ezake minuit 10 le 10 minuit 10 il y a à mois d'avril DJ Mayabou abotami donc vous sentir que ba playboy basali ba tu kili masolo kili DJ Mayabou yeyo na sentir besoin que oh ça DJ Mayabou émotion. Émotion. Didi Mayabou émotion. Eh Jika Linga. Rythme Mayabou. Tala nengo lengi super. Tala nengo lengi. Oye bagate oye ko bomisa mutoyo. Yo osko yo ba omizira ki tension na. Na fese tu ba surprise.
Ma tête. Ma tête peut l'examen d'osté. Oh, comment l'examen d'os na love? T'es dans l'électricité. Mais non. Comment comme ça, tout vrai? Oh, l'exalo. Mon lexidos. Oh, lexidos. Alapa. Mayabou. Titi Mayabou. Balobi. Médecin Eliate. Agoya Samatona Eliawa. Cyril Kina, Babi Fumu Nabilela Saliawa. Freelance Mangoy. Balobi Azaliawa très présent. Yemona Ferro Mangoy Oumela. Et puis nous avons Kanta Yalala, les derniers japonais qui nous restaient pour ma solongo Koka Azaliawa. Didier Mayabou, Yarana, s'il te plaît. Yarana. Mais au commune de démarche, moi, tremblement, émotion, l'équipe, le babi, rythme Mayabou, salio surprise, Abagi Papa Rose Foya, Range Smita Zala, mais Didier Mayabou a battu. Surprise, Moutouana Botama les 10, na minuit 10, il faut tous à la wana pour non ça les surprises. Et ça Lionel Ndeni, t'as la caméra, rythme Mayabou Zolandayo, bana pena parler Bazolandayo, famille Mozolandayo, et puis voilà quoi, Olobani. Papa Rose, merci. Donc, n'a habité émotion. Donc, émotion, les cambos, on a vu là. La tchélétige. Yo, m'tabaka, ouf, na tchélétige. Donc, Zano, Obi, na vie, na yo, non, c'est l'anniversaire, t'es salibo. Yaboye, surprise aboye. Naouté, banana bota, mananoute. Yango vraiment, n'a habité na roloba. Tellement dans l'émotion, on a habité donc. Merci Nabatonios, merci Nana Carabank. Ah, bon amour, au thème. Chucha pour Nana Carabank. Bien affilé. Babi bien affilé. Didier Mayabou. Aux hommes de émotion. Babi a senti émotion. Bon, toi tu connais nos paiements. Nabi, Babi Bibiche. Bibiche, hein? Oui, Bibiche. Bibiche complice, Yama Solo. Au même côté Mogoboé. Totamboli. Expliquez-moi, est-ce que c'est facile pour nous mener mission à la ça qui y a kilo? Oh même na banzinga ti aya on a surprise elekindeni. C'est facilité. Parce que comme est pressé à besoin soirée na makamunaye donc na na choité. Nalambi kande balamba mutute ende mwasi na Carabanka la kisenga na lamba yango ifale ka na lamba quoi choix zakite esimbaki esimbi be simbite pa dide oh me kangami bonne fête oh ezazwanga bien donc bon anniversaire na yo Jacques Mawanda zawana ba blouson betami ba mikota ba couronne Baoumela. Oui. Baoumela. Yo Mangoyi, Jeannette Sitafa, Carabank, Baoumela. Masola Kati, que la fête soit totale. Toningana ndenge zala kaka après to solana banoko talara surprise ba Rosa Pembe yaliawa babi mingi love Didier Mayabou alenga ngana loba trop te mais check Ranger Smith Hell Mundo to fête
Gigi Bengo, yende mama Bobila Dawa. Donc Gigi Bengo, Babi Raja Smith, est-ce que Ozo soit Gigi Bengo? Zo beauté, zo jolibilité, ya Gigi Bengo, balobi mama Bobila Dawa alamba atalate. Nabia Gigi Bengo, oko expliquer biso restaurant na yo, po tomoni mango yambi 3 fois KO. Didier Mayabou anniversaire na ye muto munene na Paris. Gigi baponika Gigi Bengo. Ngele ngai ina bime comment Gigi Bengo sourire avec les dents en or, c'est chaud. Oh lobana oni, lobana ça va. En tout cas joyeux anniversaire ya Mayabou. Na sepeli po le kinanga luti mtero sala a e palanga Gigi Bengo na restaurant na la métro Stalingrad na rue Aubervilliers numéro 26. Na pesi souverain mango merci. Oumela nande ba soutenir ngai Oumela. Oeza restaurant la bango kolia kitoko makamno so aeza kitoko makasi. Mais ndeti boro etondi. Boro etondi toke mulaite me babengo mama Bobila Dawa. Pourquoi mama Bobila Dawa? Kasi pona lambaka na congrès. Yango babenga na komba mama Bobila Dawa. Lama na congrès na nsele kuna na sele. Pour lamba vomate comme ça to servir batu mobuta lia fozara mama Bobi sa mama Bobi muta lamba za Gigi Bengo Gigi Bengo akole pas demander Mayabou Balobi gouvernement vintage ezaliawa tant nazoloba gouvernement vintage nazomona Robi Jafranco nazomona Bass Kutula nazomona Duba Sebia Sali et puis nazomona Saba Menga papa français il était comment tout à Bakos Balobi a Véro Mango Oumela moi sur Abandama Oumela Magaba Welela na bango bon c'est pas la peine nous on connaît l'histoire ça commence avec Didier Mayabou l'homme de 3 fois KO na masola yoji ya mamoto nde na lobaka toujours na bitumba ba samouraï et senginde ba yoji ya mamoto toloba te Véro Mango Oumela yeyo na bien Véro Mango anniversaire ya Didier Mayabou na moni présence na yo olobani. En tout cas merci beaucoup pa parole sur Yebikaka Didier Mayabou beau frère nanga l'utilisation au Karabank petite sœur nangai. Donc pas ça l'anniversaire faut y aller un pasteur à coacher à Luka côté nini oyoye à kokende pour tout ça anniversaire Mayabou. Donc c'est toi qui a ou pas Bobila Dawa. Pour Bobila Dawa mon restaurant toi à Paris bamvunzi balambaka on comprend mais chez Bobila Dawa yebe alamba ye moko pilo boko ezawa mais puis ezawa na restaurant mo retenir par ailleurs Baolia kitoko. Le souhaite au Yakawa parce que na yebi Bobila Dawa na anniversaire nanga yem ta sala service traiteur. Ya on to yaki po maya po beau frère nanga. Ah maya bazwa moi si ya papa. Maya bazwa moi si Karabank
ta petit na ka vrai momi azwa pe vrai jo asemba ine surprise faut pas salo surprise papa faut balinga yo tuna mboko yo faut balinga yo ezalaka te et puis faut la carabank mwana atambola la mbongo faut ezala faut carabank papa so babi carabank etambola pamba ya kala mbongo te ya masola kati zonga bien nabi carabank azo servir Didier Mayabou nabi lobana na moni ozusani on servir papa bana Didier Mayabou 3 fois KO. Yo mo benga ngoni lobono ne yo mo loba. Didier Mayabou 3 fois KO. Oboy sala mokili nao. Didier Mayabou 3 fois KO, oboy sala mokili nao do bobundana nango kwa. Bobundana nango non servir makayabu. Makayabu boni po yemo Mayabu makayabu na comprendre. Mayabu makayabu. Po belinga makayabu mingi. Makayabu. Ne tanga ayibise ngata zako na classe bano tumbole makayabu. Yango zo chele makayabu. Bandana na makayabu yemoko. Alia likayabu jour anniversaire tala Karabanki. A celle surprise. Ezalate. Vous laissez makayabu. Laissez makayabu. Papa Boros va y rager simi. C'est ça. Tola nanengo chasania totala jongo aliaka trop. Apa betara pe bayoji. Briski Sombe balobi chanti mitwanga Eric Mayoni wana ba Playboy et puis na bo sanité na opesa mbote na petit nanga Yves Congolo le Switzerlandais ya utakoba la mikolo yo donc Yves Congolo avec Marie Massamba maman na Willen bana ya Allemagne Kalate bazokoma bana Switzerland et toute la famille na pesi bino mbote en tout cas Allemagne ezaki kitoko na bo sanité Héritier Scram Gianni Scram tout le monde masola kati Ranger Smith Hell Mundo
Didier Mayabou, vous mettez la chérie. Check, Ranger Smith à suivre.